dirigeant ti bavanda ki wana ti tata azali koloba liboso ya cher tata komaki musika bazo yeba te misu ya bonzambe ezali kotala ya bonzoto ezali kotala misu ya molimo ezali kotala papa akomi na kanda na tango ya liboso azalaki ya lidodo wana moko me na tango akomi 4 ezali kobima na elongi na ye boye soki oza na spiritualité te okomona yango te otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci d'avoir tout bazali kolanda Maman Francisque Kabalenda, la princesse de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Oyo ayela rabino makambo ya kitoko, makambo ya malamu, makambo ya bien. Na yebisa rabino émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Bandeko na ye po ngande na la musa rabino po awande makambo solo ezali. Chez Balenda News TV okozala décider. Makambo yo bandeko comprendre te awa oko se retrouver, oko comprendre. D'abord pour ça bakiti bo vanda to solo la mwa mukie. To zwa pena mwa temps ya li solo pona na makambo important makasi ya kolobela. Na makambo important et ko bakisa ngana yo implice. Donc c'est ça. Premièrement, avant na kota likambo o na ngina lobela, na tsheli bino déjà ba photo mibale oyo ngai moko lobi na zwaki kaka nde nazotala ba photo na yo kotala photo ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezalaki le 3 na kati ya Kilongo bandeko ezalaki le 3 na kati ya Kilongo wana tangu papa azoloba siko ngai na moni likambo moko na kati elongi ya tata na ba photo wana tango zoleka na internet na tali elongi ya tata na moni makambo moko eza na kati wana et puis Nathalie longa papa Simon Kimbangu na nzoto na ye ya 21 Nathalie lisusu likambo moko mutuya eza wana bandeko yango na baki na ko kabola ngona bino na lobela likambo oyo na révélation on azwaki na ko partager ngona bino avant na kota na likambo wana na ko banda nanu koloba boye pona trinité ndenge na yebisaka bino namoni batu bazosa ba video batu bazoloba et puis batu bazolobelanga mingi mabe batu bazolobelanga mabe ba comprendre te ke ngai nazosala musala na nga oyo batata ba pesinga musala wana bandia ona génération oyo te bino bomona nga nazofinga nazoloba mabe ndenge bino bozomonela mais bosala erreur makambo ngana bisaka bino ba vérité o na kundolela ka bino nazo lakisa bino ezali aza défenseur ya bato baza sans voix bato ebele baza sans voix ngana za défenseur na bango makambo na lamuki te makambo ngana lobelaka ezali ki tango ekokaki makambo ngo ebima libanda to lembi ko vandela mabe bino ngana zo la bino clair na la musa bino boyebi ke batata 26 ba kimbangiste nyonso waza na 26 na mituna bango batiake batata wana batangela bango masumu te est-ce que boye bien donc bango ni bazana bazalaka mwasi azana mwasi azape na mwasi mususu na kati église bayebi ke deuxième bureau ya papa intel batata 26 do bayebi yake awa ko simba te oya mutu boye siko makambo elekaka kuna ezandeke tango ekoki mambwana ebima po Nzambe abombaka mabete alobaki ki mona meso bino bokanisa te ke o soki kozala ndenge nini te ki mona meso bozomona ke makambo o eza caché bombama ebanda kobima na mpwasa eza pona kosunga bino ba sans voix bato ebele o basala bango mabe na bato bazokotambola kaka na ignorance bazokanisa ke batata wana batangela bango masumu te donc ato bimina yeba otangela masumu te basi na mibali neti mibali yabi ke mwasi na nga babimaka na ye pa batata intel batata wana nyonso ya 26 bana batata na bazoko utiliser bana ya bato ngana zo kolobela bino bozo ya kotomboka même bakimbangiste eloko elekela nga eza mawa po boyebi bien bato 26 bazana ba chaîne o bafungola bazana bato ngo bafinga ka papa Simon Kimbangu Kiangani bafinga papa Zako bafinga papa Mbenza bazali ko finga batata
bafingi papa zako combien de temps bazali kofinga batata bafinga pasi moki bango kiangani botala sikoyo bano nyonso bakenda na bango babongo na bango mitu babosanisa bango ke ye wana tata simoki mbango siko nini balobaka na bango babebisi mitu mabe o bango bazosala bino bozomona ngo te ndeko kokanisa te ke tangu tata lobi ke totikela ye nyonso ça veut dire que totika tosunga nzambe te o nzambe basungaka ete nani ayebisi bino nzambe azali 100% mutu 100% Dieu na bonzoto lena ki moto leso zosunga ete ya wana yo tata te ya kabiso te ke to ya kotomboka to ya koloba non ngana osala mamu na ndenge nanga ndenge na bo na osala tata na ndenge nanga tata pe tindinga te na utikali kosola mukolo moko te nina papa simoki bango kianga nina papa zako nina papa mbenza nina papa rien likambo eza makambo ngana zo tambwisa mana ndenge nanga zo tambwisa mana ndenge nanga alors soki bino boko defendaka nzambe te ngana o defendre na ndenge nyonso po makambo ya batata o bato ebele balobela yango me ebomba makaka ebima te eloko te siko esengela ke bima na ndenge bimeli po pena mokile mona mokile ganga mokile comprendre bino bomona bango famille sainte mais baza famille sainte te famille sainte baza kaka les 3 personnes en Dieu nzambe boko na kati na banzambe misato c'est tout bandeko nanga bofungola misu bozo ki diba boye nini ongana oya na osunga binoti omoninga ata bofinga ngana linga bino ngana na problème mutu te bino nyonso bofinga kanga je vous aime ya sans problème po boyeba ke ngana na boye nyonso ngana ko bimisa eloko ekomela nga ezate po eza tangu ndeke tata zo bimisa misala ya moko na moko po bo comprendre ke ba monzi bozolanda eza ya malamu te et puis ndeko moko asali video azoloba ke batu bazoloba ke papa zako yende papa kisolokele mais soki okende na nkamba okokuta mutu asalisaka papa simoki bango kiangani okuta papa mbenza soki papa mbenza te okuta papa rigen biso toyebi ke ezali nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu esili mais okoya papa zako asalisaka te papa zako asalaka eloko te koma bozobenga ye papa kisolokele ekimbangiste eloko elekelaka nga nde kamwisa nga yango wana bandeko na nga avant oya koloba likambo kota ba prière mituna na yo kota nango na ba prière zwa te ba prière tuna tata okozwa eyano na yo okoya koya na ba video te oloba po oza na erreur oza ya kobunga ndeko oza ya kobunga nga musala ona sala ngona tina ngai na sala ka recherche sur la prière donc ceux qui na koti ba prière na sali ba recherche na nga nazwaka eyano nazwaka réponse siko bino ozo komitungisa wana likambo mais obondeli te toza na lingomba ya nzambe o mokili yebaka te baza ko ignorer baza na idée te ke nzambe avandi kati na biso bayebi te siko yo yebi nzambe basololaka na ye solo na ba prière tuna motuna likambo na yo ozwa réponse yo sali yango te banzimba mokoloba na oyebi so po comprendre bandeko bino bolandaka nga il faut pas comprendre même la catholique ba missionnaire na ba yebi tala la catholique abondelaka au nom du Père ndeni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit bomoni donc Saint-Esprit a joué à la denzoto au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans tous les deux épaules bozomona donc Saint-Esprit so bazana moki a joué à la denzoto yango na mongi tata simoki mbangu na 1921 lobaki na ko bota malisusu na 1918 yango tozomona kitongona ke pa ngenda bota maki yango pe tomona lelo nde toza bota tata simoki mbangu kiangani toza na ye toza lisusu na papa di ngenda ye wana papa rigen toza na kati ya nkamba azali ko bikisa azali ko salisa mais ya salisa ka mingi te otangu nano ekokite akosala tozongi a zéro toza na tata bango bazali bongo et puis ndeko nanga na koyebisa yo papa zako bituvwidi azali papa kisolokeli kende kosala ba recherche ekosunga yo bato ebele bakokota bowumbu bato ebele bakokota ba prison na likambo oyo nazoyebisa bino ngata na lobaka na tiaka mai na monoko te nazotalisa bino oyo eza réalité papa kisolokeli ezali ye bozomona te papa kisolokeli asalisa nani ndeko
tango yo zo bango basalisaka tuna soki omona baki soloke pete ovanda pe baki soloke te mais batata makambo na bango nyonso to yebi papa ki soloke banda osalisa bato te d'autres fois basenga baki soloke le prière mokile ninganaka molili ekotaka babi papa ngenda tomboka basenga papa ki soloke le prière te po akoboma mokili basenga ka ye prière te papa ki soloke la tambwisaka lingomba na manière d'une autre. Na d'autres manières de comprendre te mais azo tambwisa lingomba. Papa qui soloke la azali pouvoir politique. Pouvoir politique, pouvoir scientifique, pouvoir politique, pouvoir spirituel. Voilà ce que pouvoir religieux azali papa dialunga na fumuyisu songianzila. Papa diangenda ye wana papa simoki mbongo yangani azali pouvoir scientifique. Papa qui soloke azali pouvoir politique. Papa qui soloke le tovzali papa qui soloke le. Papa qui soloke bo mona place bande ko salisa bato. Et c'est pas qui soloke le ye bande ko salisa bato bande ko boye bisanga bande ko salisa bato. Papa qui soloke azali kama tata nde bo mona paza ko. Ndeko nanga. Bo sala ba recherche. Bokende ko sala ba recherche pona mona pena bakimbangiste bo comprendre te to za wapi bango bazomona kaka lingomba ya nzambe bana batata batata baboti makila kimbangu nzoka nde tata za makila te tata azana makila te ata boti na bonzoto azana bazala kana bana te nzambaza kana bana te nzambaza kana bana te ayaka ndena ba oya yeba ka kosala na ye on église kimbangiste ezali vocation faut en appel ya nzambe so on appel ya nzambe tata oye de kolango ko bima okobando zala kana ba makaniso zo comprendre siko zate bato ebele bazana kati ba yeba kabisika bazate ba on ba otia bazo wela bana batata papa diangenda lo bande bo pesa ka bana biso ba honneur e kokute bino cher lobi yango to zo mona ko fuka melaka bango ko pesa bango donc le kumu ya ndenge nyonso nzoka nde wana ebongiselami bango te. Lumière esike ezali eyebanaka. Papa dialunga na nda boti banzambe. Ye moko ami boti fumuyisu. Ye moko c'est biblique makambo. Aboti banzambe. Dieu le père. Papa qui solokele, papa zako obo monaka, papa zako. Azali nzambe tata. Ye wana Dieu le père. Dieu le fils fumuyisu. Dieu le Saint-Esprit. Décor na ye atambola kana ngo. Yango yo kaka nzambe moko na kase banzambe misato. Yewana. Donc papa zako azana oyo ye azo sala ya important. Papa zako azaka mabete. Wana moni ndenge bino botambu isaka kombo na mabe. Ndenge batu bafinga ka kombo ya tata. Ezali mawa. Eza mawa po lobby bokolela. Et puis aloba yango na nzembo botika bango bafinga po babenga kanda na ngai. Ngai ki soloke le lobe. Tata ki soloke azana bon moy. Ozui déjà ya papa José Diangenda ba nose yango na église. Bozui yango non boyoki yango non papa diangenda ye wana po biso oba lobaka ata biso toyela bino bo soki ba nose yango na église comme déjà confirmé muto longola ngo azati kamba ezali Jérusalem wana ezali te ke libota li santu banani te libota e santu faut mériter yango batata bazali ko sala mabe bakoki ko mériter libota e santu te po ba oyeba nzambe na mokili te ba bungisa bana na nzambe nzela bazana misala na bango ya mabe o bazali ko sala ezali malamu te. Alors, ceux qui battent bayaka ko telemela bango te. Batia ba chaîne na bango, bazana ba chaîne ebele wana ba finga nzambe, ba joma ko wana ba finga nkamba, ba finga batata. Ba joma ko wana. Vina bango yango wana. Ko finga nkamba, baze bela batato mususo, baza ebele. Ceux qui 4 chaînes mobimba ba vanda wana, ko finga ka tata simo kimba okiangani. Ko finga ka papa zako. Oya zali nzambe tata bato baza ko ignorer bazoyeba te. Ko finga ka batata. Batu ba répondre à bango te ezaka ka batu balekisa ngo kaka na passé simple nzoka nde nzambe pe aza na bana na ye o ba ko bundela ye ba wa ko défendre tantôt d'une manière tantôt d'une autre donc ndenge nga zo défendre nzambe la nga ezali ndenge espèce amelinga muto ko ya ko telemela nga ite nazo kamwa bino enkimbangiste muto zo ya ko telemela nga et puis pe na défendre mutu moko te nzambe bozo pe ko tomboka bozo finga bozo ba de n'importe quoi pona batata wana bino bomona bango banzambe po ba bota mi na libota ya esantu bango ba ya ko bota ma libota ya esantu me baza santu te misala na bango mokili fo eyeba yango 26 nyonso bakenda baza santu te
baza santé yango baza écarté yango babimisa bango na nkamba omomoni nde baza wana ata soki papa alobi bazonga baozonga te po babike na nkamba mbongo te bapo soki bazongi bakozwa mbongo te eloko te nini te bango ata babengi bango boya tovanda tosolola totemaka na se boya bozonga bakozonga te po na nkamba bakozwa su eloko te po nde baza wana kote baza bana ba feti na bango basala bana ba boom bana ba vina bango deya ba mesana nango baza banzambe bisika baza ko manipuler bana na bato ba vivaka deja poso bazongi na nkamba bakozwa su mbongo bazwaka te bazwa ngo lisusu te eloko te siko bakotika ba boom na bango te bakotika ba vina bango o baza na kote bakotika te bakoyaka te bandeko bakoyaka jamais bakozongaka te alors nga naza na te journaliste azalaka ke oh naza netre nga naza netre te jamais naza netre te nga na botama pona kosalela tata Simon Kimbangu kyanga nzambe molimo mosantu depuis la ba génération dio eza génération o nga pena na obunda na longa makamu na bandaka kala na yeko bunda na longa yango do eza musala nanga ezande musala nanga lelo ba négliger mais lobby boko comprendre mais ça un problème te bon moi te nga na vivre naza bien soki nga na bande ko sango na bonzoto ndesi na kutana na mabe ndesi makamabe se kutanelanga po di buya nga za na lukaka nga eza na butu na moi bazali ko lukanga mais ba mona nga te ba kutana nguya molimo mosantu papa Simon Kimbangu kyanga o nyoso ko bunisa nga nzambe ko kwisa ikaka na se pona nini apesi nga musala alinga za na kimia na za na problème te mais babitumba ezo ebele sko nzambe pa zo protéger nga nzambe pa zo batela nga bo te ke na obanga te bo comprendre te ke eza na mutu moko ta telema bato bafinga batata moko ta telema aya koloba nani ya telema deja makambo ebanda nango kala bato baya kofinga batata ebanda kala nani ya telema abeta tolo aloba o nga na osala azate sikota nga na telemi danga na bandi koloba ekomeli bino problème. Ah mais franchement c'est bizarre hein? Franchement vraiment eza mawa pona bino. Alors nga nazaka na osa musala nanga. Bokoloba boko chola boko finga na bandenge nyonso je m'en fous de ça. Nga pona nzambe na nga na yaka mabe. Nga na kola ta bombe pona tata Simon Kimbangu kyangani. J'étais. Tata ya lunga na bito kotika lingomba na bangulu te. Papa de lunga na kuta loba mutu moko te azana ngola kuna oyo ko bundela lingomba. Batu nzamba sali biso batu ya dilingi na eza pe pour te défendre ye pays eza pe pour te défendre ye eza te ke fo atinda bino ko tinda bino te nzamba tinda kate yo tata na ona ndako to tsana tata boti yo bandeko na ye nyonso to longa bandeko na ye bandeko papa na one to papa na bino boti exemple bota mi 10 7 bakoba ko finga tata na bino bakoba ko tata na bino mabe bakoba ko loba mabe de n'importe quoi o boko kwa meko ko supporter te alors bino pe boko loba na bino ka eloko te to tika makam na bango eza makam na bango libota non de konanga non mais boko réagir kaka mais pourquoi pas tata Simon Kimbangu kyanga nzambe molimo mosantu pourquoi pas libota est centre eza trinité bon comprendre libota eza trinité nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu ezali trinité nzambe molimo mosantu boyebi ki bazalaka mibale nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu azalaka corps mibale na mokili ya mwana nde trinité ya mwana nde libota esantu siko biso bato nde toza bato soki tozo mériter libota esantu tokokota ndeko nga na osa musalo na osa opeka na bonzoto te na osa ngona pe na molimo naza so na temps ya distraction ya baloyenge te ya kosala mabete na osala ka onzamba lingi po ete musalo eza makasi so na sangisa ngona bonzoto na koka yango te nazo sala yango na molimo soki oko négliger etali yo voilà ona ngana loba nanu yango wana sala examen de conscience kende ko sala ba prière so moni ko zo comprendre ba tata na bonzoto te sala ba prière ba komila kisa na bango epana po nga ba mila kisa donc c'est ça na kota sikoyo na sujet o nga na lingi na lobela ya image oyo na teli bino nga na talaki ka ba photo nde ezoleka na YouTube nde bato atiaka ba miniature na tali photo ya papa Simon Kimbangu kyangani na kati ya nkamba na
Na comprendre te image na misu na nge meminga. Na tali elongi ya tata bien. Na moni, pomoni ma dodo botala ngo bien ezali 4. 1 2 3 4. Na elongi ya tata. Mais so otali na nzoto ya liputa, azali na dodo moko. Na elongi na ye botala na mutu. Azali na ngo moko. Si on a tali ngabi, oh nini, papa elongi na ye sali boye, ndenge nini. Na comprendre, do na tali na fixé. Ngamona mituni kaka na vanzi. Na butu na lali na zolota ndoto. Batu ba na ko sala théâtre ya tata Simon Kimbangu. Bazo sala théâtre, ko théâtre on ba sala ki ba kota ki mabe mingi na lokuta na kati. Mabe bisaki mingi. Ndesi ko ngai na ko telema na lobite. Na ni ko expliquer batu eza boye te filme oyo. Ezalaka boye na komi ko longola lokuta na bango, na komi ko longola o nyusa mabe ba kotisaki, na komi ko talisa batu vrai film. Tanga zo talisa tu vrai film tata Simon Kimbangu. Na yo ki voix elobi na nga. Comment qui a mon voilà. Na yo ki sko yo voix elobi na ngai. Tala côté na uti na côté na bandi kokende. Na yoki voix wana ezo balanga ta wana zo témoigner voix elobi na nga. Tango elobi na nga bongo tala côté na uti na côté na bandi kokende image ya ba photo wana ezonginga na ndoto. Na surtout ki image ya ba photo wana ezonginga. Tala côté na uti na côté na bandi kokende. Image ya ba photo wana ezonginga. Donc dirigeant ti ba vanda ki wana ti tata zali koloba liboso ya cher. Tata koma ki musika. Bazo yeba te. Misu ya bonzambe zali kotala, ya bonzoto zali kotala, misu ya molimo zali kotala. Papa komi na kanda. Na tango ya liboso zaki ya lidodo wana moko. Mais na tango ya komi 4 zali ko bima na elongi na yebo. Soko za na spiritualité te okomona yango te. Ezali nguya. Ezali likambu oyo ye ayelaki asala na tango oyo. Akomi kokende kokoma na esika ya likambu wana. Akomi kokende na esika yango. Akomi kokende akokisa likambo yango. Tala esika to wuti. Na esika nazali kokende. Do esika wuti na nzoto ya liboso. Ayaki. Pona nini? Alongola na moyindo na colonisation oyo ya bonzoto. Mais totika na spirituellement. Spirituellement pona kokokisa yango. Betapi ezoleka ndenge na ndenge. Siko nguye nzambe ezali ko mata plus fort. Donc azali ko lakisa yango boye. Faut oza na spiritualité. Ndeko langa to kende musika. Esika tata Simon Kimbangu kyanga na zomi mabiso. Soki alakisi yango. Po comprendre yango, faut oza na spiritualité. Na kati église batu baheba kite. Mais tata zali koloba po koloba ya nzambe, aza kimia, papa aza kimia. Mais oyo ezoleka na spiritualité, moyen muta comprendre des alités. Donc tata komi musika. Ngana talaki yango ekamwisaki nga. Donc niveau tozo kende nango to banga nzambe to keba to komi na niveau mususu. Tata Simon Kimbangu kyanga azali mokokisi ya bilaka. Azali na makambo ebele oyo azali kosalela biso. Donc mabe ekoya pe mingi na sima ya mabe nde place to kozwa bolamu. Bande ko mabe ekoya mingi po ete nzambe aza na kanda. Tata azali na kanda. Tata azali na kanda. Likambo wana na monaki na ba photo onde na moni. Donc réponse nango penza nazo zela. Ponga na zwi na eko témoigner bino déjà na lakisi bino ke si tata bande koloba akomaki différent. Si tata bande koloba liboso dirigeant makambo bande koloba akomaki transformé sur le plan spirituel. Mingi bayeba kite. Mingi pe batie yango kate. Yango na ko lakisa bino po bino pe bomona. Mais ngala zalika ko bondela. Ongai vi na ngai tikala kaka ba prière na musala nanga. Yango nde vi nanga. Ngala zalika ko bondela pona ko senga nzambe alakisa ngali susu. Mabomba mi yakati ya makambo yo alakisi ngai. Mabomba mi kati nango. Mabomba mpo madodo wana na nzoto ya 1921 ezalaki moko. Mais tokomi awa na nzoto na ye oto za nango lelo et puis be esalamaki le 3 octobre. Le 3 octobre na kati ya Kinlongo nzambe azalaki na nguya mosusu. Nzambe azalaki na nguya mosusu. Alakisi esika tokomi.
comme la 4e étape. Tu appelles la 4e génération. La 4e étape. Donc, tu comme l'étape moussousou. Makambu ezuya ya ebele. Et tous à prudent. Mon kilo yo ekoningana. Yo boye tata sima kibon kyanga no zana esika ko kimela te. Ba tata na bozolanda kuna ba komema bino wapi. Bande ko boye bisanga ba memne wapi. Lelo soki bombardé. Biso soki bombardé to ko kimana nkamba. Bino bo ko kimela wapi. Tango ba corona banda ki nkamba corona la nini balata ki masque te. Ata zo ya na nkamba o ko tsa masque te. O komi na premier poste ba longoli sio masque. Au moins dia papa mbenza lati masque. Au moins papa José Ngenda. Oh papa sima kibon kyanga na masque. Batika la olata ko tiba tata na minu bazaka ba masque tout le temps. Bazaka na ba masque balinga masque do ba mona ngolo lokwa modèle lokwa nini na comprendre te. Balata ka ba masque. Bozo mona. Po bazo banga malade. Siko na kamba place malade esile laka. Ya. Ba malade pe ko eko ya makasi. Eko sila kana maya nkamba na bela nkamba. Lobiko na nkamba. Siko yo boya nkamba. Etalio. Makambo ezo ya ebele. To komi na étape mususu. To komi na étape mususu. Sosola la muka. Tika kozana distraction. Tika kolanda mbongo. O batata na bapesa kabino mbongo. Okuna biso makambo ezaka bien. Bo mona vie bozana ngokuna soki bozongi ekoza su bongo te. Papa sima kibon kyanga na nyo kwami. Na 21 nyo kwami. Na mutanga nkolo so nyo kwami. Mama mula nyo kwamba voila ba nyo kwami. Ata biso soto nyo kwami esani. Poto yebike ya malamu ezo ya nzambe ya kamalembe. Ya sata ya na essentiel. Mbangu. Mezali courte joie. Alors, to komi étape mususu. Tata lobi. Omoni esika na uti. Na esika na zali ko kende. Donc, ya mwana ngana za kusinga kana ba prière. Kolo la kisanga lisusu. Mabomba mi oyo bomba mi na kati wana. Po ezana ba secret. Ngana za ka bongo so tata révéler nga likambo. Na kotinga makana ba prière. Na ala kisanga me mangaka kati na source ya likambo. Na si sa likambo wana na yeba ngo bien na comprendre bien. Ya ngana ngana ya na partager pe na bino. Eza boza bandeko na nga boza famille na nga. Naza na sengo ya ko partager na bino. Onyo so tata ko la kisanga. Ndenge ne tata ko tambwisela nga. Nazoya kona la musabino pe na bato bazana ba choc déjà makambo le kakala. Et puis na koyebisa bino bandeko nanga bato nyoso za na ngola ozala wapi tango toza bo surtout bato ya ngola eza na bato baza choqué bandeko bino bato boza choqué na makambo dibu ya sala bino bobanga na bino te pesa tata sima ba kyanga ni confiance po azali nzambe na jugement bokende komitika bokende ko se présenter ke ngadi bu ya sala nga boye bo funda bokotisa ba dossier po aza criminel aza na ba dossier ebele bokotisa ba dossier bokende ko funda ke ngadi bu ya sala nga bo ngakutu dibu ya sala nga bo ngakutu Paul do benga Paul ki solokele asala nga boy bo bimisa ye bo bomba elisute bokende ko loba po soki oke ko témoigner nzamba protéger yo ndeko omona ngate ngana ya bona za sombra ya Paul Dibuya sombra na ye akoka ngate ngana mna lomona ye avant ngana zo mona be ya omona ngate nana nguye ya tata bomona yawe nzambe mususu azali te nzambe na imana nzembo na lingaka nzambe na nga papa mosusu te na mokili azala bolingo lokola yo ebandeli ya bolingo pesuka nango eza yo na mipesi na yo nzambe nanga salela nzoto nanga lolenge lingi yo nzambe olinganga nga pe na linga yo okotelanga na motema mobimba kimbangu yo nzambe nanga yo mokeli nanga tindanga misala na yo kwete nasalela se yo nzambe nanga belema nalingi yo yaya moni papa bino bwana tata te ba tata na bino wana kuna on so bandef masangu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu bakondwa papa kilongo nkatu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu
bakondwa papa kilongo nkatu 26 bakondwa papa kilongo nkatu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu 26 bakondwa papa kilongo nkatu kumukoto bakondwa papa kilongo nkatu bakondwa papa kilongo nkatu bakondwa papa kilongo nkatu. Voilà. Merci à tout balandinga bola muka bobino kuna bozanga tata bango nyonso batata bango nyonso ezalaka te ndeko ezalaka te même na bible etikala jamais koza donc bozanga tata botika tata na nkamba bolandaka bango nyonso bana bamandefu wana bamasangu wana bolandaka bamasangu bango nyonso mandefu na mandefu ezalaka te. Bon c'est bon, tomani à la prochaine, bisous bye. Mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Mokili